Ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo, yozola kwa ngitata nzambi wasi, yo ntwadi ngitata mwanda wavelela, bika kwa masikilanga muna itotuko kwa yelemvu. Se ye mwana tata mwanda wavelela. Amen. Nkombo ya tata ya mwana pitata mulimo santu. Lelo tozali na mukolo na yenga. Oyo tata nzambe asengi biso topesa ngo mubimba epai na ye. Biso na lingomba ya tata mulimo santu elobi ete totosa mukolo yango. Tolandi mate na biso ndenge bauti koteya biso bana na banzembo mabondeli pe oyo mama selo auti koteya biso. Na mukolo na lelo naloba oyo tozali kobimbisa awa. Monoko ezali ya ngai, kasi maloba nde ezali ya tata mulimo santu papa Simon Kimbangu Kiangani. Soki totali ngonga oyo montre batie liboso na ngai tokomi na 17h. Tokokomaka na ngonga oyo te, kasi soki tokomi na ngonga oyo ezali na ntina. Tofandi na bapapa, papa Kisolokele, papa Dialungana pe papa Dangenda Kontima. Ebandaki komona ete musala na batata eleki mingi. Ngonga ya kopema ezali te. Ya des fois biso bana tokende kosenga papa osali mingi mala mopema muke ata muke bongo zongel. Réponse ya papa surtout na papa Mfumalongo papa Dangenda Kontima na 5 mois. Mbenza lelo bino boza komona lelo tozala musala ibele repo ezate. Kasi na mikoleko ya na bino ngonga kutu ya komela mwa mai ekozala te. Boko yeba moi te, boko yeba butu te. Pwana nini na tango wana mokili mobimba mososoli. Mutu nyonso aza na posa akoma na Yerusalemi asenga azwa oyo azana yango mposa. Na tango wana kondima ya batu kozala mpasi. Na ndenge nini oye kozwi papa te ndenge ye moko papa alobaki yango te kende kobondela na mozole osokoli na mai ya nkamba tata Nzambe asalisi yo. Ozongi na oyo ozalaki na mposa. Ya solo tozali kosalela yango. Kasi tokomona ete ata mbote ya pamba loboko ya papa ya pamba na simba. Yango ezali komona na mukolo na lelo batata balobelaki yango. Yango ekomisi biso na ngonga oyo solo. Tokomi na ngonga oyo 17h passé mai ope mazoko zela biso libanda ezali. Kasi esengeli nyonso tokokisa yango. Tango yo tozali na periode ya mvula te, tozali na elanga. Ata tobimi, ata ngonga nyonso il faut tokokisa maso ebongasimi pona lelo. Ezali batata batikali kopesa biso bilaka toyebi yango.
emingi pe bafandi na biso bayebi likambo wana. Yango mpona lelo ndenge nalobeli yango monoko ezali ya ngai, maloba ezali ya tata Molimo Santo Papa Simon Kimbangu Kiangani na ntina na mukulu na lelo. Yango tokobenga Papa Elebe aleka na likolo awa na tinda na tata mokonzi ya bule Papa Simon Kimbangu Kiangani. Oyo maloba na ye ya lelo Papa Mfumalongo Papa Simon Kimbangu Kiangani alobi ete tozongela likambo oyo Papa Mfumalongo Papa Diangenda Kuntima alataka expressement pona kote ya biso chaussette ba couleur mibale ya mwindu pe ya bleu. Lelo yo toza komona ete Papa Simon Kimbangu Kiangani azali kowelela misala ya botongi Yelusalemi na kati na lingomba ya mokili mobimba. Na kati ya lingomba ya mokili mobimba azali kowelela botongi Yelusalemi. Azali kotala biso nani mwana botosi, nani oyo aza kotosa te kasi aza komona na mikolo nyonso. Nani oyo azali kotosa na kati na lingomba, nani oyo azali kolakisa kaka présence mais azali nde kosala te. Papa Mfuma Mbanza Papa Dialungana Kiangani makambo mibale abandaki koloba mpona lingomba, mabondeli pe misala. Omipesi na mabondeli kasi misala ozali kosala te wana ozali kotosa te. Omipesi na mabondeli kasi ozali kosala te. Misala oza na moyen te, oza na mbongo te, kasi olobi ete tike nakenda kopesa maboko na sala misala tata Nzambe amona ngai. Esika okende kosalela misala bapesi yo musala yo okotine na masolo oyo esengeli te, surtout awa tozwi ba telefone. Kasi olobi ete oza kosalela tata Molimo Santo. Oza kosala te me olobi ete nake kosala musala. Ozali ko distraire baninga oyo balingi na bango kosala. Mbongo soki ezali te misala ekotambola te. Yango bazali kopesa biso bikateli. Yo oza na yango te, oza kopesa songi na oyo alingi ne kopesa. Soko pesa yango koto ezo sala yango misala mosusu. Mbongo ya lingomba tango baza kopesa biso bikateli opesi gérance ya makambo nyonso kuna etata Molimo Santo pe aza komona kuna eza kotambola te tokosala ndenge nini. Kasi yo okoti na songi na mutu oyo alingi ne kopesa yo opesi ye songi apesa te. Nyonso wana eza kopesa retard na kati na lingomba. Yango maloba Papa Mfumalongo Papa Simon Kimbangu Kiangani batangeli biso ndenge kabina oti kotangela biso na bikateli nyonso bapesi biso na lingomba. Eza na Afriki, dirigeant, jeteki, apaki, afki, surtout afki.
ba mama sima na biso soki saki no ya sima pesa cotisation esika direction na bino ezali pour sima wana yango ekotongela biso sanza longa na bisika o bapesaki biso kuna na cave esengeli kotonga biso ba mama sima suka ya versement ya sima le 30 juin na sanza oyo nyonso wana yango ne papa Simokimba Nkiangani aza koloba na biso ete tozala bana botosi ye azali komipesa koloba ite ndenge papa Diange nalobaki yango bokoyeba butu te bokoyeba moi te ngonga ya komela mwa mai ekozala ya kolukama papa elebe na itinda papa Mkonjabule papa Simokimba Nkiangani nini ezalaka na mukolo wana oyo papa Diange nda alataki chaussette couleur mibale. Na komo na Nzambe tata mwana tata molio mo centre. Merci nkolo na ndenge yo pesi biso maloba. Ezalaki mokolo ya le 28 mai 1989. Tango wana batata bazalaki awa na 5 mois na nkambo. Toyebi ke tango ya 5 mois wana ezalaki précédé na accident ya bana jeteki. Kotiola kofinga ezalaki makasi penza. Et pas na papa Diagena surtout. Lozitu to bonkonde ezalaki lisusu te moto akoloba kaka oyo ya alingi koloba. Tango ba papa basilisi awa bazongi na Kinshasa le 28 mai wana ezalaka pe mokolo ya vote. Papa lobi ke ministre nyonso tu tosa l'État okela ko voter bongo boyanda kwa Nzambe. Et na Kinshasa baki ministre nyonso to votaki très tôt le matin et puis to kotaki centre na Libondeli. Nkolo tango biso to koti na kati ya Libondeli wana e pesa melaki maloba na tata Mokonjabule papa Diage na kuntima tata molio mo centre. Tango ye adji maloba alobi botala nano ngai na lati ndenge nini. Bato nyonso to babani kotala tata papa toujours comprendre te mais moi si journaliste comme on est maman yeringa te papa Luna Kadisi il a observé makolo ya papa lobi papa na moni olati chaussette bleue olati pe chaussette noire. Oui, maman Monga, effectivement, a commencé dans Centrafrique, à Kenya, dans Centrafrique. Maman Monga. Maman Monga, lobby, papa, yo lati chaussette bleue, dans chaussette noire. Papa, lobby, oui, na lati yango nanko. Na sali yango exprès. Abimisi maloba, misatu ya bakas. Alobi, yaliboso. Nani akokani na Nzambe. Nani azali concurrent ya Nzambe. Est-ce que Nzambe akozalaka na concurrent? Surtout l'obité. Yami balé. Est-ce que Nzambe bakosilisaka ye? Yoko lobaki yoko silisa Nzambe. Est-ce que Nzambe basilisaka ye? Surtout l'obité. Yami satu. Papa yekoloba. Toko kabola. Na lati chaussette bleue, na chaussette noire, potoko kabola. Mabe na malam, solo na lokuta, kongenga, mwinda na molili. Toko kabola yango, ndenge ezalaki na ebandeli.
toko kabola bato malam na bato mabe bato bazali ko bongisa na bato bazali ko bebisa boye bazali ya molili na boye bazali na pole toko kabola pardon toko tanga kaka ba texte biblique ndenge nkolo pe moko tata mokonjabule alobi papa molio mon centre toko zongela yango développement et kozala mardi pourtant ezalité toko tanga kaka toko lakisaka ba chapitre liloba wana papa diangenda alobaki le 28 mai 1989 na Kinshasa kokabola wana akamataki référence na Genèse chapitre 1 verset 3 à 5. Genèse chapitre 1 verset 3 à 5. Maloba wana ya alobaki nkolo Yesu ayaki kozongela maloba wana. Maloba ya nkolo Yesu azongelaki esika wana ya kokabola mabe na malamu batu ya bosembo na batu ya mabe. Nkolo Yesu ayaki korapele yango lisusu na Matthieu chapitre 25 verset 31 à 46. Matthieu chapitre 25 verset 31 à 46. Nkolo Yesu ayekoloba maloba wana a rappelé yango lisusu. A rappelé yango pe na Ancien Testament. Texte kaka ya mukuse tokotanga tokolimbola te wana ekei na biso mardi. Malachie chapitre 3 verset 13 à 20. Et sika wana tokotanga kaka me tokolimbola te. Makambo oyo tata mokonjabole papa Simon Kimbango Kiangane a rappelé biso lelo na Brazzaville, a rappelé ki yango pendant 5 mois oyo apasaki na Brazzaville na 2023 avant aya koloba ke to bandi na zéro, a rappelé ki maloba oyo nyos ya kokabola lelo, a rappelé biso yango lisusu tata mama tango za koyoka ba texte biblique oyo to salangele na mayenkolo azali ko développer azali ko lobela biso awo to tangi yango na nkomo na tata mwana tata molio mon centre. Malaki chapitre 3 verset 13 à 20, 7 versets tokotanga. Mokolo oyo Yahweh akomonisa bosembo na ye titre. Mokolo oyo Yahweh akomonisa bosembo na ye. 13. Yahweh alobi boye. Bino bozali koloba maloba ya mabe po na ngai. Pe bozali kotuna. Maloba nini ya mabe tolobi po na yo? Tala eloko bolobaki. Kosalela Nzambe ezali na ntina te. Totosa mibeko na ye mpe tolela na miso na ye. Yawe na nguya nyonso mpo na kozwa bolamu, kasi tozwaka eloko moko te. Tozali komona yango sikoyo bobele bato na lolendo bazali na esengo pe bato na mobulu bazwaka bolamu ata soki batomoli Nzambe babikaka kaka. Bongo bato batosaka Yawe balobanaki bango na bango Yawe ati matoi mpe ayoki makambo na bango. Na miso na ye bakomi bankombo na bato nyonso oyo batosaka ye mpe bakumisaka ye. Sima Yawe na nguya nyonso alobi boye. Mokolo nakolakisa nguya na ngai. Bato wana bakozala bato na ngai, bakozala ekolo na ngai mpenza.
nakobatela bango ndenge tata akobatelaka mwana oyo atosaka ye. Boye bokomona lisusu likeseni kati na bato na bosembo na bato mabe, kati na bato oyo basalelaka Nzambe, baoyo basalelaka ngai Nzambe na baoyo basalelaka ngai te. Ngai Yawe na nguya nyonso nalobi ete mokolo na nkanda ezali koya, ekozala lokola furu ya moto makasi. Mokolo wana bato na lolendo mpe bato na mobulu bakozika lokola matiti, ata eloko moko te ekotikala. Kasi mpona bino bato oyo botosaka ngai, nakobikisa bino, nguya na ngai ekobimela bino lokola moyi oyo kongala na yango ememaka lobiko. Bokozwa bonsomi mpe bokopombwa na esengo lokola bana ngombe oyo ebimi na libanda na lopango na yango. Mokolo nakolakisa nguya na ngai, bino bokonyata bato na mabe, bango bakosala lokola poussière na se na makolo na bino. Ngai Yawe na nguya nyonso moto nalobi boye. Na nkombo na tata mwana tata molio mosantu oyo nde texte tata mokonzi ya bule nkolo bapesi poto tanga ba référence na Matthieu chapitre 25 verset 31 jusqu'à 46. Et puis kuna pene bandeli ndenge papa diange na ye moko alobaki Genèse chapitre 1 verset 3 à 4. Nkolo totangi kaka ba chapitre pona tango nde mardi soki bopesi nzela nde tozongeli yango na kombo na tata mwana tata molio mosantu. Merci papa pasteur, okoki kozonga na yo. Na yango tata mokonzi ya bule papa Simon Kimbangu Kianga nasali biso rappel na mokolo na lelo. Tozala bana botosi pamba te soki totosi te na mokolo na suka bokabwani ekozala boponami ekozala na oyo totosi na oyo totosi te. Banzembo misato tata mokonzi ya bule asengaki ezali kaka na jeteki yango tokosenga jeteki po ete bokoka kopesa biso banzembo misato wana tata mokonzi ya bule apesi biso. Bokabwani ekozala na nsuka bakokabola biso oyo ekozala ke oyo totosi na oyo totosi te liloba ya tata molimo mosantu ya tata Simon Kimbangu oyo azali nzambe na biso. Tozali bandimi. Introduction salamaki na papa Mfuma Mbanza papa Dalunga na Kiangani. Tokoyaka na Yerusalemi mabondeli pe misala. Tokoti na kati na lingomba tata molimo mosantu mabondeli ezali pe misala. Yango tozala bana botosi. Jeteki munkuikisi saluki ya Nzambi tutambulili tukitiduki osakana.
ya mibale. Hallelujah.
wana papa Fumalongo papa Diangenda kuntima sika toyoka ndenge papa Simon Kimbangu Kyangani azali koyebisa biso na ntina oyo tomonani eke toza bandimi na ye azali koloba tulakisi toza bandimi na ye kasi soki totamboli na ndenge esengeli te yenge alingeli toyoka réponse na ye kaka na nzembo ya jetiki. Merci jeteki okoki kozonga na bino likebisi yango wana bapesi biso na tata Molimo Santu papa Simon Kimbangu Kyangani tango yango yo soki tobengami bandimi kasi toza kotambola te na ndenge ya sengeli yango toyebaka ete kopona makoya yango tango yango yo pwete tokoka kozonga na nzela na likambo oyo ekomisi biso bandimi mondimi ndenge batikaki biso na position ya bapapa bango misato ya bule na kati na bolingo mibeko pe misala onkombo tata mwana tata Molimo Santu. Amen. Pika